Lelo Jimmy Koufi, tala ba bourser ba liao. Tout ça combien? Sangwa kake au pantana mokili mobimba. Ba bourser baza na Hollande, baza na Belgique, baza na Londres, baza partout. Na France, n'en parlons même pas. Wapi bangwao. Mais au moins la moutarota mo nanjela zo fimbana, na za bourser à kake. Quand on voit kake, on voit qui? Jimmy Mukuna, Caproy, na Kadima. Ce que bango batikali, Kadima za malade, ayokara même pas. En Angola, on ne parlait même pas beaucoup de boursiers qui sont là-bas. Tout le monde attend mon combo. Il y a Kake, na Jimmy Mukuna. Na nazo leçon à Jimmy T. Na nazo esprit à bagarre T. Le lo wapi bangwao. Wapi bangwao. On est dimanche aujourd'hui. Dimanche. Na minute de Jimmy Kor et Sali na mabele. Demain c'est l'enterrement de Jimmy. Demain c'est l'enterrement. Toromo la sous Jimmy T. Moi, j'ai eu la chance, na Koutanagi en 2010, là, na 7 ans après, Jimmy Koufi. Combien de Batoubali Awa? Babosani Jimmy. Bamonani même pas. On ne mâche pas les mots, c'est pas grave. Tout ça, Batomokili, ils ont rendu tété. Lobby, Kadima Rokufa. Lobby, Engote, Arokufa. Lobby, chacun de nous, il va dormir. Torotala, o Toromonae. Mbote na bourser nyoso to dans Angola na Kinshasa bolé la Jimmy partout dans le monde ouais bagi Jimmy mes condoléances ba bourser nyoso to ya Kinshasa mobimba oui pasteur tala awa ba bourser tout oya kake wapi bango tala bilongia ba koko awa tibo botala bilongia ba bourser swani botala bilongi ba bourser ibno boyi ba tambola ba bourser akake. Bota la bino Angola, Iyombo, Iyondo, Timbila, Europa, Mwana Mungala, Kayombo, capitaine, Kayombo, Capo, Pasula. Pour moi, il va boxer, Ambour, oh, Jimmy Anolo, Amour, Bolingo. Amen. Nouvelle émission CongoMukili.net. Veut dire au boy au Salim Mukili na yo quoi. On a bloqué Paris déjà. Si tout est bousy wapi. Donc nous recrutons des journalistes, que ça soit présentatrices ou présentateurs. Voilà, venez nombreux. Yomutore Vaka co-présenter émission. Au finga bango la weba ba osala musalate. Pourquoi tu n'as pas question bien? Pourquoi tu n'as pas question stina? Pas question mutuna makolo voilà chance et ça au Congo Mukili sur chance wana. Même ceux qui ont salaire à monter après plusieurs castings l'on devient aussi animateur ou animatrice. N'hésitez pas de nous contacter. CongoMukili.net. Ah, et le Koyamakasi. Vous êtes aussi cadreur, vous êtes aussi monteur, vous voulez apprendre le montage, n'hésitez pas, contactez-nous parce que tout ça, la stage Awa, il y a des gens très professionnels, des réalisateurs, des monteurs professionnels, au Bakoye Debino, Baïkoli Sabino, montage, Karanesika Otoali. Maquilleuse, coiffeuse, tu vas apprendre. C'est une formation, ils forment des gens, ils recrutent des gens. Olingo yeko la maquillage. Comment maquiller plutôt? Nous sommes là. Si vous êtes maquilleuse, n'hésitez pas, rejoignez-vous à nous parce que nous devons faire une collaboration pour les événements. Encore et toujours, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Hey,
Funga, il est là, coach. Coach, un bon technique de la Mamorona. Il est là, collègue d'ailleurs. Un bon technique de là. Kadima, Kadicho, Kadima, il est là, coach. Narobia, Nani Mutazana, Azal va coordonner à Eimono. Ofunga, Gadi, Nani. Ofunga, Nani, il est là, coordonner à Eimono. Ofunga, Nani, Ok. Voilà. Non, non, après, il faut se la mettre. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, qui met gauche. Gauche. Ok. Venez. Qui m'a. Voilà. Gauche. Gauche. Ok. Qui m'a bougé. Voilà. Ce qu'on a eu gauche. Tout de suite. Comment c'est l'ennemi? Gauche. Gauche. Qui va. Appelle à moi, contrôle. Gauche. La foi. C'est 6. On est capable de fossette. Dans le moment où tu as tous les rares coachs na biso tous les rares coachs mukawa na le yembo comme ça to allez la moku nana na moku allez Gauche. Gauche. Non. Il faut la bosse. Après, on va continuer. Gauche. 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 Ok. Non. Qui va tout. Voilà. Non, faut bien. Donc voilà, un grand merci Nabinos Bota Labisso. Bois tellement ébélé Bota Labisso. De Tobeta Masolo, tout le temps on a pour nous passer une information. Voilà, un grand merci Boza partout dans le monde. On vous salue partout où vous êtes. Comme vous le savez, on est tout le temps là pour vous servir. Voilà, encore une fois, nouvelle Yamawe Tokome la communauté Nabisso sportif. Tout perdre au Azabon au grand coach Jimmy. Il y a boxe, donc tout perdre. Il y a on a notre jamais événement où tout le monde a pu boxer en déni balélaka. On est ensemble ici, on a quand même une image, tout le monde a une image, désolé, comment on va aller là, parce que tous les gens qui sont là, parce qu'il y a un boxeur, on va aller là, nasi bon on quand même ni ba boxeur de balela kazala bon un grand coach quand même nasi bon on parmi on a doyen ya ndenge bazali azana équipe nationale donc asala makamuteme belé mais ngai tellement ngana ozala mwana pour nous expliquer o yazala qui n'habité tozabona je sais pas qui mtaroza la mtaroza mieux quand même pour nous expliquer biso et puis on peut ça moi parole pas moi comme parce que mtaï bon bien net sur repoussant nous déjà côté comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors mais pour expliquer biso Koufi Azanani. Bon ouais, Koufi Azali entraîneur nangai donc yanga mongote entraîneur batu nyonso o moni awa Cap Jimmy mukuna bantu wa vidi mukulu wa bulaba mujima to benga biso suka ba koko
donc vers tiki biso akei ya omoni lelo toye awa pona kosala ye hommage pona koplere ye pona kolakisa bolingo oyo tozalaki na kati na ye. Alors, bah, souvenir ni na malamu bozana. Avant tout, côté souvenir à Koufi nani les alagi bongo, qu'est-ce qui s'est passé pour na Koufa? Bon, coach Absara Biso ya Koufa kwa ngurungote. Donc Koufi pendant tant que boxeur et tant qu'entraîneur. Fait vraiment réaki à Lukuta, alors on l'a qu'on a parade, mais à Fandi ti a plairé à Vimbani na kiti. A Koufi na hôpitalité. Oh alalaki o mukongote, ya baki ya Koufa bongote. A Koufa kaita Koufi pe kaite. Voilà. Koufi bon na boxe. Koufi na boxe te. Afanda gineka na palais, utaki travaux, nengeza kaka, chakula calmement fandi ti zambe kaka mukole koki. Akolaki. Aflay. Ouais, coach pas poussani mais azano jeune par rapport à yaba masane baza baza mieux placé à koloba. Le roi yoza na peut-être pembe na biso mto zo micro pe samo masana ba souvenir ya bon malamu ou bazale na comme ça on a passé au micro ou présenter moi masana. Merci Anelka. Nangana lo bapé lo mongo ba o bazana bisote pas mal. Ba fanda na bango ba vimbana mais ba o baza awande baza plus important ba o ba été. Donc c'est-à-dire que bisoto za bana munkuna ngai yo kiff systématique yem to apesa combat systématique bango na mondo. Abina nga kiff o comme préfet de discipline. Il y a tous les abano amike bazwa na boxe o ya tomboki ay bagana poko ta gana kifle. Donc c'est-à-dire que si on a zolo baboye ma mi so salanga na zolela oya kufi azap na père ngai. Donc il y a on ce qu'on a passé micro et pas ba vieux ba camarade oya ye ba lia kina ye ba la kina ye sima to ya pa oya ye bana ba fandiawa o ba koko ba souffrir na ye o ba yebi qui est mukuna bantu. Donc tous en a ba doyen ba coach bazali donc on a passé micro par coach comme ça coach a mekanan ko comme ça, en tout cas, je veux remercier tout le monde na ndenge to honoré Jimmy Mukuna. Ngai, voilà. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. J'aimerais bien qu'on parle en lingala de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, parce que pour en français, on est bien capable de parler en français, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient bien comprendre ce qui se passe. Ok? Sur ce, je parlerai en lingala. Bon, de temps en temps, il y aura quand même des passages en français, hein, ça c'est obligé. Bon, Nani quand même qu'on remercie tout le monde. Nani quand même qu'on remercie tout le monde, tout le monde aille. Pourquoi? Parce que ngai tant on a yé poto, natikaki Jimmy Mukuna te. Natikaki Ngunza Kibali. Donc doyen, Mukunumpe, Mwalimo. Natikaka, voilà, natikaka Vioana. Viana Koufi, Jimmy a Simbi Club, Nandenge Mouko et Sengo, c'est-à-dire que Nazo Karaba Sango, que club est revivre le cas parce que Mr. Mo qu'on a Jimmy Mukuna ba petit ponangai Jimmy Mukuna a Simbi Club donc ce club est tourné kaka abimisi ba tuloko ba kifle ba mondo ba ça dit qu'abimisi ba grand champion donc ça linga sengotro ngana ba kiete mais le ko la Koufi club kake c'est le ko la famille club boxe c'est le ko la famille alors neti ya Koufi ponangai ndeko moka Koufi ya on monte au sala makambo oyo et je me suis mis dedans bien que je les connaissais pas mais je les connais pourquoi parce que ça fait partie de mes petits frères voilà c'est la boxe. Alors, ngana kotika beaucoup plus. Maloba, Nabatu, Oyo, Bayeba Kiye, beaucoup plus. Parce que ngai na na combo. Na combo. Voilà. Donc, sikoyo, na komi, na moment moko, na repassé, flambeau, na batubo, Bayeba Kiye, très bien, pour na ba kope sa ba nouvelle na bango. Il n'y a pas de souci. Natiki bino, parce que, atikali ko bimana simananga. Mais, azana kata motema na ngai, nete wa petit tout ba aliawa. Vous comprenez, nga? Allez. Que la vie continue. Les morts et morts, les morts et morts vivent les rois. Amen. Donc, Moutakoufi, mais viens au continuer. Merci Mingi. Ngai nabengani na kombo ya Jacob ou Tata. Ndenge tokutani awa nazana isengo mingi. Vraiment en tout cas bae banso bazali awa bazako représenter Jimmy Mukuna. Jimmy Mukuna, oya lobi kanyoni kabula bouidi kaje chombe kaje mafwa kashala nokweu. C'est un ami. Oyo na évolué dans une équipe nationale dans les temps. Azako s'est rappelé de 80 à 81 tous en scellé. Azam moko yo azako pesa ngape toli. Azam moko yo azandeko. Ndeko na kati ya boxe mais na kati ya makila take cousin. C'est toute la région Mokona, Jimmy Mukuna.
vraiment en tout cas natombeli libota na ye ya mosuni oyo batikali tokobosa na bango te. Toza na mosika na nzoto me na miso na motema baza na katikati na motema na biso. Vraiment en tout cas mingi akoloba ezali mais nalingi napesa pe na bandeko mosusu bayebaki pe Jimmy Mukuna wa Bantu mais quand même qu'on s'exprimer quand même hommage na bango. Merci. Ok, donc na passé na simanangai na passé badoyen bazali awa nazo passé na kanika binoso boyebi été Black Les Rock, le meilleur jab du Congo, le meilleur, quand tu dis le meilleur jab, oh yebi boxe, yebi le connaît le jab. Vous comprenez le meilleur jab du Congo. Ok, na passé bino Black Les Rock. Ok, na remercie le coach et na remercie ba boxeur nyoso ba zali awa. To yebi très bien que Jimmy tout ça ka entraînement ensemble pour na ba compétition biloko nyoso ana. Mais bon, toko lobango toko banda lobango ekosukela lelo ate omoni ba boxeur nyoso baza bango nyoso bayebi biso nyoso toyebi ken moto aye biso nyoso tozao akelelo problème ezate na biso tokolanda ye mokolanda biso okina te na biso pe token mais eloko moko nako kosenga bino tobosana ye te mais baboxer balaki mingi po baya kote oyo me tosoli makambo wana me lelo oyo mais baoyo baza awa esengo quand même bon naza biloko mingi ya koloba te mais baza kaka na motema na nga motema na biso nakobosana ye te. Ok, ben, merci déjà à tout le monde d'être présent en mémoire de Cap Jim. C'était un frère, un ami, un grand frère vraiment de sang. On a vécu beaucoup de choses avec lui. On a fait les diamants avec lui à Chikapa, on était à Kamonia, on était à Mbujima et on a été partout avec lui. Et il était un bon encadreur, un bon coach. Quand il était avec toi sur le coin du ring, t'avais plus peur. Parce que lui, toi tu combats et lui combat avec toi. Et c'était, quand on parle de l'entêtement, donc c'était les champions d'entêtement. C'était un grand têtu, il avait peur de rien, même s'il y avait le feu, vous allez traverser le feu avec lui. Je sais de quoi je parle. Parce que dans le mine des diamants, ça rigolait pas. Et quand on était avec lui, avec les Djerba, les champions de Djerba, le fait Djerba, de Bob Blassan, coach du Boxing Club Funa, ça reculait pas. On a eu des problèmes avec des combattants, d'autres sportifs de Mbujima et de Lubumbashi, mais c'était avec lui, on reculait pas quoi. Vraiment, c'est quelqu'un, j'ai beaucoup de peine, et on a beaucoup de peine. Et puis, bon, il y a un temps pour tout. Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à Dieu, mais que le sport continue. Que tous ceux qui viendront après, qui suivent l'exemple de coach, il a voué toute sa vie à la boxe. Et honneur à sa mémoire et beaucoup d'hommages à sa mémoire. Il repose en paix. Merci, merci à tout le monde. Merci. Ok, merci champion Ken. Bon voilà, je vais vous passer Mondo, un des gars qui a fait la pluie et les beaux temps de la boxe au Congo. C'est lui qui, à cette époque-là, n'a pas connu Mondo. Il n'a jamais été dans la boxe dans ces temps-là. Voilà. Il n'était jamais à Kinshasa. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, Zangai, Mondo, Gilet. Donc, Kake. Donc, Muto Yakufi et Palanga, Aza Papa. Aza Papa Nangai, à part Papa ou Yabotinga la Libumunaye, Yabana retraité Ngai Moana. Yana retraité Ngai Moana Naye à boxe. Donc, Yabana Laksanga, Oza Amour. À part dans le boxe, abanaye ko memelanga ne amour ayisinga emona na ngai na musala oyo foza la moté en makasi apesa nga esprit à guerre esprit na zana ngolelo na elongi ezelongi mususu eza musala mususu mais na mutema na ngo eza mutema mususu pona bagarre donc yemu tapesa nga esprit wana
donc yango naza nango ti lelo na niveau naza nango ti lelo nzela euti wana na encadrement naza nango lelo yango naza na niveau oyo en tout cas eza pasi mpo na ngai susi makasi ke na pede mutu moko ya monene na mosala oyo aza susu te muku na bantu Jimmy Vidi Mukulu Grand Coco bakombo na alingaki yango wana en tout cas nzamba ayamba ye nesika ya kimia parce que motema na ye nzamba atalaka elongi te nzamba atalaka motema donc na motema na ye nayebi motema moko papa wana azalaki nango liboso ya bato nyonso ayebisaka mutu oyo eza vérité mpo mutu akende liboso ya bombela mutu likambo te soko bungi nzela azongisi yo na nzela mbala moko et puis abosani mais lelo tala bana libota mobimba esangani judo sport nyonso tout karaté tout basportif nyonso baza awa na oyo baza te merci kaka mais surtout nazo sepela na bageste oyo esalemi na bandeko mosusu ondimaki te kosala geste boye mais asali mpo toyeba mpe kosunga famille lokola mwana tikali donc aza ndeko na biso donc biso mpe tomekaka kokipe na ndambo oyo tokobanda kozwa na mosala oyo topesa en tout cas merci à tout le monde oyo basoutenir biso na makambo na bandeko toza na bango na yo journaliste ndenge oyo ozwa bilili oyo merci parce que papa nanga mpe anda osala mosala oyo nga nabotami na nzela ya moto ya mosala oyo donc en tout cas merci beaucoup à tout le monde en tout cas merci. Ok, merci beaucoup. Il y a certains boxeurs qui ne sont pas venus aujourd'hui. Nous avons le champion Kabila Gulit. Attention, quand je dis Kabila, entre guillemets, hein, Kabila Gulit, un autre tueur que nous n'avons jamais connu. Nous avons remercié Mingi et puis nous avons regretté qu'après na Zamba Katumbai a tiqué enveloppe naie pour na likambo oyo pour na s'associer na oyo mais qu'on a sauté parce que azana obligation familiale, on ne peut pas l'obliger à être là et je les comprends. Merci beaucoup. Voilà, on a passé Bino. C'est bon, hein? Bon, bonsoir, bonjour, bonsoir, Nabao Landabiso. En tout cas, on a remercié tout le monde de Tosanga Nakacha et Sika pour la coach Nabiso, vieux Nabiso, Ankadaki Biso, Biso Toyena Jido. Mais, Asaï, vieux Nabiso Tozoya toujours, Nakake. Donc, on a représenté Jido Club Saint-Océan. C'est moi le fondateur du Jido Club Saint-Océan, Namuninganga Patrick Kipedi Djenga. Na judoka o baza sur place ngana za pona représenter bango en tout cas merci mingi na ba boxeur o tunde na monito sangani awa pona hommage ya coach Nabiso en tout cas lisanga o en tout cas na pesi tout le monde merci bino pe na kini kuna bo ala bien en tout cas to sangana bien Alexis parole pa ya mutu musupo to eleka moi malam merci merci beaucoup c'est bon. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit et à tout le monde qui sont venus aujourd'hui. Donc, ndeka bino boyebi nana mingi olobate nyostu fato loba baninga msubalo biango. Donc vraiment que mukulumpa venabiso Cap Jimmy na beta na j'ai tapé sur ses pattes d'ours, c'est quelqu'un de très original. Aujourd'hui quand on est fier comme ça, c'est parce qu'il était là, même l'équipe nationale, il nous suivait partout donc c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup d'hommages, que son âme repose en paix. Merci pour tout le monde. Anna Lobelo Ramabé. Jimmy, il était très bien avec tout le monde. Bourser, nous surtout les gens na poto à Tambola, Kanga, Bourser à Kake. Tambola na Kombo à Kake, na Munogonae. Tout ce que Jimmy il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait pour nous. Jimmy il était avec tout le monde, sans exception. Bah voleurs, Oyazandu, Miyibi, bah criminels, des bandits, des illettrés, les gens qui ne savent même pas parler français. Bah comment le français n'a qu'aqué. Les lots Jimmy a Koufi. Les lots Jimmy a Koufi. Regardez comment il était bon. Tu vas jouer au Morona Club, même un fou. Billy Souza, tu aussi si travaux, Aena Billy Souza na club, un fou. Billy Souza, Bilamba salité, un fou qui dormait, Moutoutoua na qui na Billy Souza, un ancien boxeur à Kake, un ancien champion du monde. Alata Bagi, Bagi Kocha, Tala Moussapi Mounene, Lobi Nango Jima Memia na Mama Ymo, Bakate Moussapi.
Le lendemain, il y a un club, Jimmy Alati, Billy Souzalata qui toko. T'as la cœur à Moutala qui nango. Le lot Jimmy a Koufi, t'as la Babourser Baliao. Tout ça combien? Sangwaka qui est au Pantana Mokili Mobimba. Babourser à Bazana Hollande, Bazana Belgique, Bazana Londres, Bazana partout. Na France, n'a parlons même pas. Wapi Bangwao. Mais au moins, na Bourser à Kake. Quand on voit Kake, on voit qui? Jimmy Mukuna, Caproy, Nakadima. Ce que Bango Batikali, Kadima, Aza malade, Ayokara même pas. Nangola, on ne parlait même pas beaucoup de Boursiers qui sont là-bas. Tout le monde attend mon combo, il y a Kake, na Jimmy Mukuna. Nana Zoa leçon à Jimité, Nana Zoa esprit à bagarre. Les lois Wapi Bangwao. On est dimanche aujourd'hui, dimanche. Na minute Jimmy Kor et Sali na Mabélé. Demain c'est l'enterrement de Jimmy. Demain c'est l'enterrement de Roman sous Jimmy. Moi j'ai eu la chance, na Koutanagi na 2010, na Kenagi King. 7 ans après Jimmy a Koufi. Combien de Batoubali Awa? Babosani Jimmy. Bamonani même pas. On marche pas les mots, c'est pas grave. Tout ça Batomokili, ils ont rendu tété. Lobby Kadima Rokufa. Lobby Engote Arokufa. Lobby, chacun de nous, il va dormir. Torotala, Otoromonae. Mbote na Bourser, Nyo Soto dans l'Angola. Na Kinshasa, Bole la Jimmy. Partout dans le monde, il y a Jimmy. Mes condoléances. Ba Bourser, Nyo Soto, il y a Kinshasa Mobimba. Pasteur. Tala Awa, ba Bourser tout. Oya Kake, Wapi Bango. Tala Bilongia. Tala Bilongia, ba Koko. Awa, Tirbo. Botala Bilongia, ba Bourser. Swani. Botala Bilongi. Botala Bilongia, ba Bourser. Ubno Oboyi, ba Tambola, ba Bourser à Kake. Botala Bino Angola, Iyombo. Iyondo, Timbila. Europa, Mwana Mungala. Kayombo, capitaine. Kayombo, Capo, Pasula. Pour moi, il va boxer, hein? Ambour, Otimi Anolo, Amour, Bolingo. Amen. Bon, Souka, parce que minute est comme une Souka. Donc, autre Souka, ça que, au Azana Bissoté, on s'en fout. Bissoye, Yobana Jimmy Tozawa, Massa Jimmy Baliawa, grand champion Baliawa, au Bandimi Jimmy Mukuna Banto. Anelka, vraiment merci de nous déplacer pour nous avoir au Bisso. Merci aussi, Nazena Mongita. Azana mwana utiko bota me permettre koya na mwana ti esika pona kolela oya ye koko. Vraiment merci beaucoup. Boxi oye. Kake oye. Ya oye. Kake bangole bana. Chudili abana kake. Chudili abana kake. Otoleli abana kake. Toleli abana kake. Kage, Abigangulungu, Kage, Abigangulungu, Abage, Anel Gangulungu, Page, Champion Tifle, Kage, avancé, avancé, Kage, avancé, Abigangulungu, avancé, avancé. Merci Anelka, merci à tout le monde. Oh, Nyonso. Alandi biso pona muku na bantu pona coach na biso merci na Angola na Afrique du Sud na Kisasa partout bozali Canada Mbui Pasteur Sangisa Bandeko merci na Nelka vraiment Nzambe apambola yo merci beaucoup Nelka merci beaucoup nabike ozara na biso tan onyo so biso pe to tika yote na auto zango ya muke to linga yo pe atamai omela pour balancement aux alancements la biso merci Nelka. Voilà, un grand merci partout où vous êtes, je sais que vous êtes tellement nombreux Botala Biso. J'espère que tous les boxeurs et Sikabotali vont se retrouver quand même. Vous se retrouvez tous les boxeurs Sikabotali et Zalagi Bongo en El Kaba Fosset. Babito le lana o azolela. Nangana bomona juste comment boxeur balela so abungisi o ya bango mutu. Voilà, un grand merci Junior Kabananga Okosha. Yo to la rana so Koutenaye au CPLT c'est que ça a été l'Ipasanaï. Un grand merci. Boîte Mebele, Botali Bisso, partout dans le monde. Jigoro Kano, un musée, un grand merci. Ado Yue, Riana Domingo, Sim Cessé, un grand merci parce que Zarana Bisso, Papi les rois, formule la sous carte limitée. Nagelor Vemba, un grand merci parce que Moutou Simbara, Moutou Sore Bimbo, Zala, grâce Nayo. Marco Jeunesse, Boîte Mebele, pour soutenir Bisso. On se retrouve prochainement et puis on se dit bye bye.
Isabella,
tosepeli anelika merci ndenge olandi biso ekosoutenir biso na problème ya liwa toa nango tokolela entraîneur na biso muku na bantu vidi mukulu babula bamushu papa oyo asala biso oyo baza misato ezalaki coach Jimmy coach Engote aza na Canada bamolona entraîneur a pro et coach Kadicho Kadima ye aza na Kini so muku na okei totikeli na bacoach mibale otiki bacollègue na yo otiki Dr Rambo akoplere otiki famille box tokolela bamondo biso nyonso yango oyo yango ete aza wana champion Patseko aza wana champion Mulu biso tokolela maître Ish aza wana tiki yo te Tati Shora mokonzi ya barumbu afandi wana ayekolelaka ave na ye mokuna soki ozwa nga mpe bango mpona archive kosala bien bango wana maître Ish aza wana azolela Tati Shora mpe aza wana mokonzi ya barumbu champion mpe afandi kuna champion Jacob ye kutu moyen naloba eza te mpo soki nalobi so na kobanda kolela awa ye mpe akolela mpi epesi mabe donc topamboli nzambe timanga mpe ye wana azali vraimen tokokumisa nzambe tokolela nzambe abatela mokuna amema esika azali apesa mbote na bajerba na bacoach nyonso mondo champion